place bayinela nga yango place apesa nga basuspension yango oyo totomboli maboko tous les abakuku du monde entier totombola maboko mpona mars si la bisa lupomba ya scène unité de mesure ya baartiste et comédien na baartiste et comédienne nyonso à l'exception de personne bato basombele bato baproblème bato bayaka mpona balakisa bato bango baabana malamu j'étais étonné nga azalaki na bakongo na Congo central na otala yango na YouTube na chaîne moko boye en tout cas na bosani kaka nde bachaîne yango eleka ebeso omonika en direct totali na te na bi oui en tout cas cette fois-ci vraiment namoni réconciliation au partir de la fois coup de chapeau baleli nayebisa yo Barbine Mongonzi batangisi na miyoyo maya miso eke ezo na bi nzambe nga aza mosika na bakongo na kufi na église na biso nzambe bongo le rejake toyebi te asupportaka leadership te to nini yalelaka kaka femme pleureuse na bi c'est que réconciliation oyo eza hypocrisie masquée na bia badouze yango balingi bazela ata libanda kaka na sortie ya église Barbine Mongo Christ ya lokola abali bale babundi oyo bayaka kopesa rapport bato ya liboso bana mabe ndenge mona oyo bazali na église wana nga na kambo na bi Barbine Mongonzi occasion yango nga na ndo préparé déjà bi ndenge eza boye funasala naluka ndenge na ndosala balive po aliro pasa nde asambeli boye surtout miyoyo etangaki wana nde loyo kamsa Aurélie Vango degré batangisi miyoyo na bamai ya miso na basi na mibali na miso bilongi ekuba mingi na balandi na biso na bachaîne ya biso bolingaka mingi vraiment continue kosabone bopartage bolike bopartage otombe na video mba liboso osabone oappuye na cloche de notification et chaque événement ya fête to kobanda kota obanda recevoir yango merci beaucoup lelo tokobeta plus kaka masolo ezoleka na milieu ya théâtre olo tunalinga wana toyebi ke musique ekoya parce que bino na chaîne na biso bolingaka tokoteli bino mwa faire egola tokoteli bino mwa analyse tokoteli bino donc bolingaka tokotela bino babiloko nyonso et vraiment lelo tokobeta plus masolo ya théâtre emonaki awa biso tozonga kaka makambo oyo tozonga na source place makambo ebandaki po tokomana mango vraiment lelo tokosusu la reine bazali na ye mpona émission asalaki yango avant makambo wana eleka avant passer de la fois abengisa bango me babimisi yango après makambo ya après église ya paster de la foi vraiment polémique badetobeye baoloba omoni mpe tobetaki lisolo ya pala biso lelinga tonguna belfungo te ndenge mama benzabetatango kara ozwaki occasion mpe akoya bapopa ibuku mpona kosola na ye ali bibelinga mbongo omonaki epasenga pardon baboyaki yango toyebi te babakouk la maman des abakouk si la disale de salut merci beaucoup à toi Belvi Kanzila patronne merci beaucoup à toi Péchalov Péchanga ici Péchanga mou Péchalov vraiment bandeko baza ebele bango nyonso baa bandeko na biso batina na biso bango tout baza bandeko na biso vraiment lelo tobeta lisosala analyse ya makambo wana nyonso mpona nini awa na bandeko mosusu ekokakota. Merci beaucoup à toi. Trésor Moscou, merci beaucoup à toi, maman Olga Congo, moment social. Maman Aïba Raposa Bana Sakema Basenga. Merci beaucoup à toi derrière la caméra. Dieu merci Naïba. Merci à Richard Mepe. Merci beaucoup à tout le monde. Badeko Bodara. Que tu bonjour la chaîne de l'Union de Marani. Pour continuer de s'amener. Merci beaucoup. Grand média de cette chose qui fait des vues. Comment vous en avez Aurélie Vango, la maman, les garçons, les dictateurs de notre presse congolaise. Vous en avez une comme ça, analyse un peu à l'îlot parce que moko ya babakuko lolo tomekaka kosolola na ye na part ya mama Fila Sali. Bonjour Barbine Mongonzi, la capricieuse de la presse. Nga pena linga bingo mingi, la capricieuse de la presse, madame Aboupia. Yango vraiment linga mingi ko benga o. Merci beaucoup na ba abonné fidèle ya ba chaîne na biso bozolanda biso. Bo continuer ka ko s'abonner tant émission na biso ekota bo partager, pe ça la biso vraiment bien makasi na profiter. Nam ça fait une bonne mine mais balinga Aurélie Vango de près ou de loin wana moni Gauthier soit dilemme mobala mande fa pembe original na kata Belgique pourquoi pas toi Yannick Bongondo 4 fois mobile fidèle nem sao Yannick Bongondo 4 fois mobile maison Given local 54 en tout cas fait la chose ça flash disque et tout et je connais bien local
54 et ça là bien makasi. Tout cela qui est en train de soutenir à mes garçons capables, on a mingi ba gros bisous parce que vous allez mes enfants. Bien ben mon gondi naza vraiment na plateau na yo, ba question na yo ba réponse eza. Voilà, merci beaucoup à Dorcas, merci à Dorcas Tsumbu c'est quoi encore na Bamili, Dorcas Tsumbu na Bamili wana na point ya 24 salon va ça la parmi sur kitoko so bon na kongara bo na télévision de na c'est grâce à Dorcas Tsumbu na salon DN coiffure avec Dorcas Tsumbu. Merci beaucoup na baboni na bisonyo so vraiment tous ana yo Aurélie Vangolelo tomber tali solo ya si la salle la maman des Amako des films de. En tout cas, j'en profite pour saluer Mams. Place ba inela nga yango. Oh. Place ba inela nga yango. Place ba pesa nga ba suspension yango yo. Tomboli maboko tous les abakoko du monde entier to tombola maboko pona Mams. Si la Bissau Pomba scène unité de mesure avec artistes et comédiens, n'a pas artistes et comédiens ni nyonso à l'exception de personne. Oh. Bandela. Tomboli maboko. Tous les abakoko du monde entier pour notre Mams si la Bissau Pomba scène unité de mesure avec artistes et comédiens n'a pas artistes et comédiens nyonso à l'exception de personne. Mams te salue d'ailleurs depuis quelque part Mams ba gros bisous na yo zalara bongo pardon na nini tu vas na luka ma tu ndaba ndako milukile makam nesi na sai neti ni na ngwa ebite Aurélie Fanga zalaba kiza likamba sika eza shua nanga na linga si la Bissau pona na de retour na a corrompre te pona linga yati le quoi batu mususu ba somba ka bolingo pa batu na mbongo na linga de vrai na zala na fan na ye banda na zala mukie na zala no fan na Sila Bissau wana ko SB zalate. J'étais fan à Sila Bissau jusqu'à ce jour nazaka fan na ye na linga sans intérêt, sans MP sans Orange Money, sans corruption, sans na porte-parole Tony na linga déjà de vrai na motema point barre. Olinga est de vrai dans mon thème, point barre, n'invité Aurélie Vangolelo. Tout le monde y a, après sortie médiatique qui a passé de la foi, Macaboni, et dit qu'il va suspendre. Le biseau grand tiers, le biseau mal sur le mari, sur la reine. Dans groupe, dans l'association Aimons nous réellement vivants. Donc, va suspendre, une vidéo, mais c'est là que vous avez mon vidéo, et après. Et ça dit avant Kilt, mais là pour Binsamo avant Kilt. En tout cas, Barbie Mungonzi, tant que tu as na TV to loba makambo, to eba ni to loba. To loba ka te pona sepelisa muna sepelisa yo po ya minga na plateau non. Au moins quand monoko o ka to lobela o, ya mwe betsa ba sima fimbo. To ebi na tu so za porte-parole za no. Tu la faut ça la différence, il y a des perroquets et des porte-parole. Faut faire la part des choses, je te dis ma chérie. Il y a des perroquets et des porte-paroles. Vous voyez, perroquet à l'obama kamba analysate a évité o ya loba n'importe quoi azo raisonner te raisonne mais zate a loba o moté mais tinda surtout ce que écoute na biloko makati na muto. Et lobisa biloko kané ko lobate. O sa banalisme moko bêtise banalisme banal loba n'importe quoi loba sotis na kata monoko na yo sans toutefois oyeba ozo loba. Et on peut que ça la shit na olobi oyebité ba retomber voilà. Il y a la différence à ba perroquet na ba porte-parole. Porte-parole aza muto aza ma yele. Aza l'intelligence, alors ba makambo azo analyser mikambo avant loba. Azo raisonner, azo tourner mutu na langue na 7 fois, 77 fois plus avant loba likambo. Aza différent na ba perroquet. Mutu so aza na perroquet. Alors bi ba bilobela surtout ali ko léser ba azo linga ase mesurer na mutu aleki longwa awati. Lufuku to ya pembeni. Na ebité njaba Congo. To poussa na so mwanda ko to n'en parlons pas ya kalokwa awa. Aleki musika ana niveau na yete. Lelo ti mukolo yeso ya otika ozanyeme na niveau na ye. Parce que yo osali ba bilobela na yo, osali ki perroquet na yo à la personne, il y a muto a kokani même pas non plus à kotika jamais kokokana na yo. C'est tout à fait normal, faut abandonner. Faut abandonner. Balobi
le salaire du péché c'est la mort. C'est pour ça le mabé. Il faut abandonner l'état pe azali wana batamaye pe bazanzinga zinga wana surtout na théâtre mikolo yo batu ba luka makambo ekende ba ndenge zo linge kendele. Siko yo un perroquet, on a pas n'importe quoi à la personne à monter à un niveau noté. Parlons niveau le baquet, bisous la reine des affaires. Non, le balatin comment monter dans le lobby par rapport à analyse au salaire. Babi me demande pardon. Dans le lobby clair, nos abonnés n'ont pas comprendre très bien. Bon comprendre très bien. Dans le lobby qui une introduction dans la réponse à la question à Barbie. Il y a des perroquets et des porte-paroles. N'a évité sinon se faire comprendre jusque là. Porte-parole à Moutama Yele, dans le bango clair, n'a pas expliqué à raisonnaka avant à l'oba, à tournaka langue na 7 fois, même 77 fois à l'oba. Aza différent na perroquet. Perroquet, aza mouto à l'oba, oh ba sentiment au tindaye. Aza peut animer un sous na jalousie. Ils ont animé, oui, yeah. Tout le monde ici la salle, maman la mission de la reine, baza bâtiment va autant CD. Oui, bien sûr. Voilà. Dans la psycho degré. Aux ongis, c'est un pénal bien. Non, répondre. On a ça pour la question de la réponse. Bon, banina mutumusala nzela moko. Bon, banina CD le bien bien. On rappelle nga. Baina cassette, baina CD, baina YouTube. Baina YouTube. Parce que mutubu banana musala presque ndenge moko liko na score liko na level. 28 ans de cas. Na ebisio. Ah liko na level makasi à cause on a musala. Mais si vous avez une cassette, vous avez une CD, vous avez une YouTube, vous avez un moussoumpa. Oh. Oui, vous avez un moussoumpa. Vous avez un moussoumpa. Mais il y a une production. Il y a une chaîne de produits. Ce n'est pas le bien jouer. Il y a un film. Il y a beaucoup d'années. Parce que mutu moyo omona ke yo zo ningo se mesurer mais tant même ini ba benga ni même mesurer ça ko mesurer no balé ko zalate non ba sali yango te no mundele azu ata mayela ko sala mesurer wana te so yebi sanga o ko zala animer na jalousie te pourquoi parce que mutu zo mona ke bandi ne musala na ni babi mongonzi tu ana presse biso nyoso to bandi no musala ne moko yo mati olotika ngata mo ba débat 3 ole kinga level world nga na otika la kana se bon pour ça na mpe ma bete ba suba neti yeza na moto ya mabe ça animé na jalousie ebele ngambe mo sa di balo ko za mukala muninga mwasi okali fang na sala ngote ti mukolo yeso okufa ti mukolo yeso ya plutôt je parle de Aurélie Fang l'ambingation de la presse que je suis dans le plateau na dans le blanga dans ça na ngote Barbie mongonzi yo sko nzima na yo kala to ibaka basa mabala basa botosi basa le valeur basa le mien na ebisi yo basa respect lelo basa mabala ba komi basi mon président sai na ndenge penda nous réellement vivant to boke lonka ba fleur pour ekende na ba discipline makasi. Tout le monde a déjà bah sanction côté déjà na ba suspension ça y besoin tout refaire ça moi un peu dossier mais moi un peu dossier on vient voir na habité na ndenge ozoke na ngana omona te na kende wapi na ndo lo wa inga na simo benda nga sikoyo na vraiment ba singi mino pardon famille ni bote singi baba ko pardon boni misa so di ba blessa bino mais bon tu on est ba pardon singi ga kan ba retirer ba pardon na bango ba liya hypocrisie masquée. Hypocrisie masquée. Barbie Mongonzi, vivre na moto ebi kaze nemi na yo. Na ebi kendo za bolinga ngate. Na yeba ke Barbie la linga ngate, na ça na so na vivre na hypocrite. Ils ont déjà liwa. Tout ça on a réconciliation parce que ma camarade va non la réconciliation. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens pour saluer mon père spirituel évangéliste Jean-Paul Mayata, le pasteur de la foi, mon père spirituel papa Langa Molimo et toute l'église CFC. En tout cas, Bambo Telebino bana notre père de Katobenganaka. Mais Aurélie Fang, je te parle là, na ba Congo, la salle presque un mois. Non, mon oncle a Bilili, pasteur de la foi. Bon, père à côté miniature, moi, on appelle ça pasteur de la foi, je dirais ceci. Mon pasteur de la foi, jusque-là, on a torté. Barbie me dit oui, ça, pardon, s'il te plaît. Pasteur de la foi, à Sali ou Ezali,
devoir na ye jamais na kofana na milieu nga na te ya kabato na yambisa bato nzambe ba bongo la mitema surtout na événement na misa munene awa na cause de la foi awa en tout cas na bengi bato ba ebele na événement to ça nango oyo ezalaka une fois par an bato ba bongo la mitema plus de 5000 personnes 500 personnes bongo la mitema parce que des fois bongo tsabango. Comment ça se fait que ye azana kati ba comédien a jouer na famille libota a jouer pa ba kuksiko likolo nango ba tête wami balé ba yoka na raté parce de la foi étant que homme de Dieu a moné lokola malobi so za na minele ba brigand zakata ba metté ya bango liloba na nzambe. Donc à ce sens c'est comme si à lésé comment il mosala nzambe akozala batu ba yoka na té. Sur ce azwaki initiative ya kosangisa aluka asangisa bango pour créer des terrains d'attente. Asali Moussa Anaï, le pasteur n'a pas tort jusque-là, c'est là où relevant. Le pasteur en a tort. Mais, bato ba sombele, bato ba problème, bato ba yaka pona ba laksa bato ba na malamu. Je t'ai étonné. Nga zaki na ba Congo la Congo central, n'entend la mona YouTube, na chaîne Morobo, en tout cas la bossa nkande ba chaîne ngele kebe so Monica en direct total. Na tenabi, oui, en tout cas cette fois-ci vraiment na moni réconciliation au partir de la foi coup de chapeau. Baleli na ebisa yo Barbine Mongonzi batangisi na miyoyo. Maya miso ekezo na bi nzambe nga za musika na bakongo na kufina église na biso nzambe bongo. Nanya ngwa kufi. Baleli batangisi ba miyoyo. Ba maya miso ebimi na ebite bandolela ba masumu na bango ba kilésbienne et qui pédé ba be ba sala batu to ndenge nini. Moi, je m'attendais en quoi Barbine Mongonzi. Non, live, non, t'as la canne parce que de la fois Foukami, assemblée pour l'artiste comédien, pour la chroniquer dans ma télévision, la chair à Foukami Libiso. Tout le bama campo la banane. À laquelle faut être assemblée pour la biso tout changer. Hein, c'est là il a tout changé. Voilà c'est la ba live tout ça là bango bongo. Nabi pasteur to tout royo na Monica ba. Non mais nous pasteur assisté prière ici. Yo mo bi ba caméra ba ça ba caméra ba toni 5 minutes ba place wana ba linga olande l'événement nyoso. Bazui image. Ngape misu ba ele kana kata live wana zo tana bi. Entelo ba yoka na te. Comme batangisi miyo baleli occasion pona yango parce que même si la Bissau n'était pas là parce qu'elle a une occupation mais elle était quand même représentée. Nokolule yazala ki wana Maman Thérèse et Azala Kiwana. Bah représenter déjà Mams bien que Mams ça qui tenait ma caméra mais n'est ça là. Les amis col du thé, les par rapport à l'occupation parce que dans quatre réception na ba comédien ni on seulement la té Bazala Kiwana té. Les amis ba on a disponibilité na bango ya tonde Bazala Kiwana. On va aller faire on se mailler na otala. Nabi et là qu'on a bandé ko zela Barbine Mongonzi. Bango ba malamu. Bango ba santu bango ba sambela ka ba respect nyonso malamu to mami ki bango nde ba lito mami ka bango nokolule po ela te ba kimse ba ku to linga te nokolule a représenter nano ba ku nyonso parce que attend nokola biso ya mukolo nokolule a se permettre Barbine Mongonzi kopesa yembo tabetie maman na vie fara ta beto vie à WhatsApp Fara, caméraman est très intelligent. Il faut aller voir. Alnga zapena moi secret. Alandeli penza. Nabi même t'as mieux. Même utaleli. Tout le monde que mwana malamu, mwana botosi. D'ailleurs tu yeko lela kutu ko mwana ça monter parce que ya comme na vie comme na pleurer Jacques na pleurer Jacques. Tu éviter à supporter ka leadership tetoni. Ya lela kaka. Femme pleureuse. Nabi wou. C'est que réconciliation oyo eza hypocrisie masquée. Nabi ba 12 ans baninga bazela ata libanda kaka na sortie ya église Barbine Mongonzi. 12 ekezongi. Nabi tala ba hypocrite. Na préféré même si personne ndenga yaki na eten ke ba ya bo beta ba 12 na ka église. Bo banga te bien to sa nzambe te. Bo banga ka nzambe te. Bon moi c'est parti de la foi passe à Pamba à la charge belé à gérer dans kabakata église CFC et ça partout dans le monde à gérer à gérer famille na émoko biologique foyer na émoko famille biologique na bino aussi maman bibi à théâtre si on a tout na yom bino ba pour sa réconciliation boleli botangisi ni yoyo siko na sortie église obeti mutu douce pas ko ça ni
au moins c'est que tu vas au la confusion. C'est que pardon on est pardon mon sincérité et pardon mon ko ya mascarade ba balinga ki ba mona bango bana malamu. Vous comprenez? Ba mona ke ah ya za kana problème te tala mona mabe yeyo ba hypocrite. Ya le ko ba bi ba bundi ba o ba repesa rapport ba ta liboso ba la mabe. Ndé mona ba za na église wana. Ngana kamu na bi ba bi mongonzi e occasion ngana ndo préparer déjà bi ah ndenge za boye funa sana lukande na ndo sa ba live. Pour aller repasser déjà assemblée surtout miyoyo etangaki wana ndelo comme ça Aurélie Vango degré batangisi miyoyo na ba maya misu na basi na mibali na misu bilonge kuba bota saka miyoyo basala ki wana na bi ah wana hôtel ngona za musika na bi na pe ko musika na bako ngona Congo central Yesu na rozape avion te hélicoptère na yana nkota na makambo ekoleka nga pena profiter na megata ko pesa mbote chasse noko le ko ba beti 12 bongo ngai di papu ngai bisao noko dula zui mama na 12 si va bako zela sila bisalo ah nzambe yango mam sila bisalo rozala ka unité de maison na bango ba mata ba kita et le mama mindondo na génération na yem taleka ka ya zala te ngai mo pe na génération na yo muto leka article rozala te excusez admettez que si la bisalo était là tout cela non pembe ouais les simba dans mambo ya ba comédien mama ba comédien totika toluka tokanga hémorragie na source est-ce que vous êtes sûr que hémorragie ko katana parce que tout le monde qui posting na pamba pas nani da costa salaki et ba problème lelo oyo makamu na oyo kaneme ko bimate et lelo oyo famille avec tout panda ba bifo ba porter plainte na ba preuve que les tout à la réellement pédé bien sûr en tout cas famille avec tout Kevin Panda que je salue à passant lesquels en tout cas tu as énormément raison parce que réputation va son barote réputation va son barote va tikala jamais ko son bango babi mo ça va non ko répondre question na on est bandé pour na comment na niveau wana Costa bien que aluki aluka ko démentir message n'est à comment qui Dacosta il est très intelligent naibiste français bon mabisoté Dacosta a mayele Dacosta to bien bien apesa na etanas am ta famille bota na o ayebi yango te nani o ayebi yango te nani makambo akoma ki abweko koma ngona lingala apesa ngo koma ngona lingala ezamabe amuto amayele ngana koboya te mayela Dacosta te akena ngona français pour ceux qui sont en français, à la YouTube, tout dans la cave, à cuisine, message n'est à l'ensemble qui est qui sur la nez, puis message n'a bien bien quelqu'un mais mango Esther, batouana ba voisin n'importe quoi. Et ça qui pour nous clasher sur même style abyssal. Pour la nini pour l'absence naie, n'est ça qui n'église à partir de la foi. Si qu'on batama les pe bazali ya, mais na YouTube toi quand va faire bandumba na ba to kimiki ndumba to ekoluka mibali na YouTube non. Totanga c'est ça auto biso ba auto tanga tanga ba diplôme ça ba gradué na ndako ozolanda to aka ba zo ba tebi pe ko traduire français ya na classe na tanga lingala te explication ayi nango eza alingi siko yemoko aluka ko masquer makambo akoma parce que andimete makambo akoma ki ebeta ba sombele o ebendeli ya to ina point makambo a publier ngo avant Azélika réconciliation, il y a hypocrisie salama pour y publier Makambouana. Au moins, il y a Makambouana qui est Costa, Aza hypocrite. Aza réellement hypocrite. Si vous avez l'icône, ils ont clashé sur en tout cas, nous avons papa. On a bien la camarade à bon, c'est Rosa Camarade de roi d'Acosta. Eh, pas d'Acosta. C'est Rosa Camarade de roi d'Acosta. C'est toi qui vas au son. C'est le Rosa. Yanini, Yanini. Il y a équipe ni. N'importe quoi, Cardozo n'est pas d'accord, c'est-à-dire Cardozo n'a pas d'être à force. Ah, so il va tirer un casting one night, ça là, ça comme coach la coach Cardozo a eu déjà qui Cardozo n'a pas d'être à force, il va dire ça la théâtre. Aza animé dans sentiment. Aza animé dans sentiment. Faut comprendre. Aza animé dans sentiment, on a répété.
et à sentiment tu dois animer Cardozo tu as qui Cardozo pas d'être pour ça il y a théâtre kuna kuna alors ça t'attend tu as non mais là tu me mets ça théâtre continue bongo tambo le coach oh qui coach pas à la coach ngai ils aura yo tourner film ben Aurélie va nous allons na sala besoin ça au personal briefing na ndi ko sa bambe otindinga qui coach ngo ben coach da Costa yani oh à moi ils sont na mona kende la ki da Costa attendez na on te kende bongo encore liko na ngomoura en tout cas merci beaucoup na yo et c'est de Panama Mida je vous salue penza parce que bosa musala ngo bien kotinda bango tengane na yo loba asla bisala tindinga alors que Aurélie va on est qui une émission mais loba boye nga au moins ce que problème c'est tant lobaka to loba to so la ngo pe no moi pembe bato ba linga ba o soit disant réconciliation sincère il fallait pas personne bato ba futa bato ba mo ba finga bato bafuta bato ba mbongo pour ba finga bato ba ngonde il faut benda ba bato ba ndaba ma ba lame crocodile na bango te bo benda bango na penda mato ke monde ngo za la sema ta fingi mtuna TV otindele m peut-être go ka orange mani bo sala ngo te parce que ya ngonde zo beta ba sombele bato ne ya kokanga nde bango wana bato peut-être ya ko benda mato inde bango wana laissez-nous les abakou tranquille to sali nini on marche le 30 juin c'est là le 30 juin depuis qu'ils ont l'indépendance. Voilà, merci beaucoup Aurélie Vangou. Tu comme ça aussi la vie sur éviter ba de monter à biso ba to tenir les merci beaucoup Barbel Mongon, c'est la capricieuse de la presse madame Aboupia néo ya minga na plateau. En tout cas, nos fidèles abonnés, vous avez 15 fois les plus que biso ti bo fanda kana bolanda biso. En tout cas, tu fais ça abino. Excusez, tu as le droit au respect rabino parce que au fanda wana vous l'équipe biso pour les cas à la maille fois 15 mais vous permettre quand même tout la banda kuna bino sans kobeta porte sans kobeta sans permission en tout cas on a baboué les Aurélie va le baboué tout la procédure on kan ndenge ezokende jusque là c'est le fait et on a procédé on a placé parce que ba immoralité donc de part et d'autre hypocrisie et ça macasse si la bisala ça loba ngo kalati ba va essayer Toulouse na émission na ba comédienne ba hypocrite. Non, nous sommes démasqués. Réconciliation, il y a une place au salle à mater. Parce que quand on a hémorragie, on a casse, quand on a hémorragie, on a source. Bon, bandana, nous vraiment qu'on s'est démasqué. Bah, oh, bozalaka. Bo se voilà le quoi, bah, na malam, tu vas boire banco, il n'a qu'à se boire une église, comme bah, même mini bana, comme banco. Bon, bah, non, qu'on bon, la non, mais sincèrement, bino mokonan. Bah, tu veux da coller la masumu na bino. Bato bokenda kolela lokwa bino ne ba bino ne ba santu ba non ko bondisa et vous allez bien makasi mais pona sikoyo en tout cas nos abonnés vous avez une réconciliation te voilà maman te nanga na biso balinga Aurélie Vango maman Betty Memba na kati ya Canada je te salue ma maman chérie pourquoi pas à toi Clarisse Vango de London et ceci ma tante chérie Aurélie Vango a posé la caca Dengo Lobaka et ça la Aurélie Vango bien à mon oncle chéri l'homme de ma décision mon conseiller par excellence et je te salue sans oublier Winnie Kekabenzi, Winnie de la presse, ma copine chérie de tous les temps, de tous les jours. Moi, la mère, mon cousin à Talo, Bambo Tenan et Belé, Bissika, Ozal. Barbie Mongondi, merci beaucoup. Aurélie Vango, na plateau. Merci beaucoup à toi, Aurélie Vango, pour ton PCBISO. Merci à toi pour l'assistance, à Tony Sangé, papa Nadivana. Merci à toi pour la dédicace pour la question pour s'abonner, pour partager, pour liker, pour commenter. Pour tomber la vidéo pour la première fois, pour s'abonner, pour appuyer la cloche de notification, pour chaque fois on va nous recevoir. Merci beaucoup à toi, un trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale. Maman Aïba Rakosaba, merci beaucoup à toi, Diani Tchénémo Kabunda. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Dieu. Merci à la caméra. Merci à la déco de la